Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Moussala Kitoko, conflit de côté par-ci par-là, Kola Ningangote, Nzamba Lobby, Tokoute le Bongo, dimanche Oyo, à partir de 14h, chez Pasteur de la Foi, bah comédien, Tolingue Kimia, Bissonyoso, Tokala, Kimia Zakat na Bisso, Toka Biyoka Yokate, Tolo Babiloba Lobate, Bisson de Batei, Bisson de Sengi, Tosunga Batuana, na. Pour un artiste et comédien, nyonso ya RDC. To senge na bino kaka kimia. Kimia de kinyonso. Pour tous les artistes et comédiens de la RDC, nous vous demandons que la paix, rien que la paix. Et dans la paix, on a l'amour. Oyo bazana ba télévision pour nous yoka biso. Alors, nous avons un message nous avons lobby na salaki effort ya kubenga certains artistes et comédiens et parmi eux ba mikolo o ba banda pe ba théâtre na mboka na biso oyo ko solola na bango pour na message on nzamba pesinga ko loba na bango na pesi bino message en ngote mais na loba bango dimanche oyo. Bande ko dimanche biso za na prière à culte mon kon église. Nazana likambo ya papa Emile Nzuizola, c'est un grand frère à commune Njili Batebele Bayebiye, un journaliste à RTNC, à Salara Dynamique Njili, papa ça honneur na bateau bazoué batombwa mina Njili. Et maintenant je suis invité par ses grands frères na respect pour na la prière ouverture, il y a bateau batombwa mi na politique, batombwa mi na armée, batombwa mi lolenge nyonso et Dynamique Njili et honora kabango. Alors, on a une invitation à Kouloutou, il faut tous en avoir dimanche à 15h. Alors, bisous aussi, ça culte unique peut-être 12h, de passer de 30 minutes des fois. Mais je me suis dit, nous avons un kumba. Oyo nzamba pesinga, nasala nguna me débarrasser. Yangono muni bandeko, na lobi na mi mango musikate. Dimanche, oyo na 14h, même pour 1 heure du temps. Et permettre ngana ki osala pe makamususu. Oyo nazana ngoli bosa bakulu to esengena respecter mingi bayana biso ya njili o esengena to sa makasi baza ba papa. Bien aimé na benzi tous les artistes et comédiens. Oyo aza disposé s'il vous plaît, c'est pas une obligation bande konanga, c'est pas aussi une imposition avec beaucoup de respect et considération. Na benzi tous les artistes et comédiens. Mais pour 1 heure du temps et aux en direct il y a de la fois TV. Même bayana nga ya basina mibale ba chroniqueur. So bozana biso en direct et aux amala mingi pardon bande konanga mibali na ya basi o bosala biso ba émission pona ko sunga biso na musalo nzamba pesi biso peut-être na kotanga ba kombo na bino nyonso te boyebi bande ko nzamba tomboli bino na chronique atomboli bino na ba télévision misu bozana étranger ba ya basi na mibali misu pe boza awa bozana batu bele balanda bino biso nyonso tolanda bino parce que bozungolu wana ya koyebana Nzamba tomboli bino na chronique boza bandeko na biso ba congolais ba yaya basi na mibali bino nyoso boyebi na misu boza na ba Afrique du Sud ba misu boza na Europe en général ba misu boza na États-Unis boza partout à travers le monde ba yaya bandeko na nga ba chroniqueur soki bokoza na biso en direct po bozo atabe le mama na message po boko ko pesa ka yango même na ba télévision na bino na ba chaîne na bino ya YouTube. Je crois que vous allez pour la gloire. Et na bondeli penza bino lokola ndeko na bino mobile lokola leki na bino pona ba obaza ba yaya pe lokola yaya tant mususu yo peut-être aux leki pour notre totaliser 50 ans peut-être do ba yaya ba leki na baninga et soki tokoyi kozwa ngolu wana ya ozana bino nazo kanisa bino bozali pamboli pona biso. Alors na 14h ti 15h na église kuna place tozo kamba na ngolu nzambe muke wa cheli kona biso na CFC ndé no pesa message wana yebisa ndeko artiste supplier yesu ka zuma 1 heure du temps seulement ayato yoka onalina loba et nazo bondela nzambe ezala loba suka peut-être osunga ngai. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading.
sponsor officiel. Misalande. Bonjour, bonsoir. Bana nangai, baleki nangai, bakoko nangai, ba artiste et comédien na mokili mobimba. Tolingi kimia. Ba comédien. Toluka kimia. Ba comédien. Toluka kimia. Ba comédien. Tosengi kimia. Ekoki, non. Bana kim, ba comédien, bino tout de partout, bozo la kata Kisasa. Rendez-vous zaka moko, dimanche oyo, biso sa partie 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana ete. Ba bino, ndeko na bino. Baba mongita. Bino kesa kangai. Dimanche oyo, tokuta na bongo, je passais de la foi. Ainsi dit l'Éternel, nzamba kini message. Bandeko na ngai bana ya libota ya Nzambe bakoleki nyonso baartiste. Vraiment nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Bolingo eleki nyonso. Bolingo eleki nyonso. Kolandisama na liloba oyo mosala na Nzambe. Jean-Paul Mayata de la foi à l'oubli bolingo. Mais le vrai bolingo. International Koko Dianzombo Kialunda Makoyo Koko Zembla Komonombala Ndiete Tebe Bandiku soki na luba akadi susute lelo na yikuluba soki na yikuluba pona nini makambo ile kimiki naza kusenga na ba artiste comédien nyonso na lubi malamu ba artiste comédien nyonso kimia tuza kuluka kimia kimia. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel. Misalande.